émission TV, le miroir du monde. Kabila tikali yemoko. Yopo okine. Oh. Kabila tikali yemoko. Mais toujours il s'abato ba yena union sacrée, ceux qui ba na ambition qui va causer ba poste. Je suis désolé. Et là 100 jours. Na sepeli ndeko yango ba dénonciation ya bona lingaka union secret pour sécurité ba ko beta na makofi. Union secret pour sécurité. Pour sécurité ya kunate. Mais pour le Congolais qui nyonso ko salema pendant le 3 ans na kozala lokuta et toi responsable responsabilité on a ko kumba. Mais le monde retiendra aussi. C'est la première délégation robuste en termes ya batou. Oyo délégation mokonjamo ka kenaki nango na niveau ya Égypte puis na niveau ya Addis Abeba. Est-ce que bakoki koyebisa biso en termes budgétaires mon solo bonio ebimi pour que délégation nekene et puis délégation soit nekene pour na kosala nini mais à un groupe d'individus qui s'appelle dirigeant. Merci beaucoup. Baboto la kaikolo babani kozwa mosolo moi 36 milliards wana 30 moi 3 milliards 600 wana ekotaka bango moko ngoy kasanji so eke na union sacrée soki ali mobali amakasi na ndima akende mujima iti oh akende mujima pona ndima ye soki aza union sacrée ya solo akende mujima ye abosa na teke gouvernement inukamba et alaki pe na kati donc bamilongola kate na bila wana déjà parce que bayo babetaka motopi pona ba gagner match bakendaka liboso kolengela eloko babengi sélection ezali eponeli malamu ya ba meilleur joueur oyo bakoki kobeta motopi makasi koleka ba adversaire pona balonga yango tolobi bango soki bali posa ya procès bukangalonzo tozelaka bango mais IGF akokaka ko fixer yango tel olenge nini parce que ayebi ki ali na makoki te. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Mbote na bino bandeko na ngai na bakabuza bandeko na nga po bozala ka ebele bolingaka mboka na bino bolingaka Congo ekolo na bino bozali ebele libanda ya mboka wana na pesa ka mbote lisusu na antenne ya tokuno la bozwami na États-Unis d'Amérique nazo pesa mbote na bandeko na biso bozwami na Suisse na Allemagne na Londres na Belgique wana tozali na Europe bozwami na Sénégal na Mali na Zimbabwe na Soudan na Afrique pona koloba eti na République démocratique du Congo bozali na 26 province surtout bandeko na biso ya Katanga bobenga ka moi ebele et na bosanité bandeko na biso ya Équateur na bosanité bandeko na biso ya Sud Kivu Nord Kivu kuna na Shabunda vous allez moko na bino pas aller représenter na plateau na biso donc pour na koloba ete ba kino pe bobenga ka po ete bozalandaka émission na bino na basango ya lelo bandeko balandi bolandi oyo etali union sacrée na kolanda mana oyo lekaki
na Assemblée nationale mabunda kwei to moni bureau d'âge o lelo elekina élection lelo to moni mboso atikali kolanda malisusu na oyo dekaki tolo baba kabunda na ba misusu oyo bazongi na bureau définitif ya Assemblée nationale Sénat mbutu pe kuna ibandi bande ko balandi bureau d'âge ne ko sa musala mai mazali koleka na primature Ilukamba asi a déposé qui démission na ye kasi to kozela gouvernement sika premier ministre sika union sacrée et ko sala musala ngoto lobaki ete sengeli to solo ba imboka poto e ba oyo ezali koleka na mboka na biso sima na yango ba congolais ba koki ko retenir nini biso ba imboka to ko retenir nini to ko sala po ete Congo na biso e décoller to ko mona lokola to ko baluka kaka esika moko na yango to yambi po na bino ba politique na ba tendance nyonso ezala ba oyo bazali na PPRD ezala ba oyo bazali pembeni ya mwana mboka Félix Tshisekedi ezala ba oyo bazali ki na lamuka ezala ba oyo bazali ki na opposition société civile pour na koloba ete bande ko nyonso elongo to ko beta masolo po ete to ba Congo na biso ekoleka ndenge nini na yango to yambi po na bino molobeli ya envol mwana mboka Rodrigue Ramazani oyo azalaka toujours na Délice Sanga lelo Délice Sanga na kati ya masolo na fachi to yebite e kosuka ndenge nini ba ke union sacrée ka pona kotonga ekolo to pe chop ndenge ndeko na biso alobaka parce que oza biso sembo to mi mwana mboka Ramazani mikolo bele mwana mboka Ramazani boye malamu na plateau na biso matonde mingi ndeko Flavien pona invitation na kanisa to monanité ko banambolo asika na profiter na biso ataka to na février boya ba plateau boye te na boya ba na boya okita na peuple na ngane okene na union sacrée obana ko se retirer poko banga mitumbe ko landa yo te na banga okuta na peuple na ngane ngene union sacrée en soi les après configuration au biso to zoa qui déjà likanisi ko ça les âges 13 to 5 qui acteurs politiques au-delà ya clivage kobosa na tête ofingama awa mais lelo bato nyonso ba finga ki honorable c'est sanga ba finga ki na kombo ba tamboli be na sima ya makanisi on ngana lobaka omoni ba o baza na vision na maboko ba ba ko monaka ba problème mboka bana ba solution faut to sabango alors ba o nyonso ba finga ki biso lelo sima ba biso mokako so ba biso sa to ana ba solution problème mboka matondo mingi voilà mwana mboka Rodrigue Ramazani na lobeli na bosi boyebi ke wana ezali parti en vol mwana mboka junior bakokela oyo lelo yo akokamba lingomba oyo babengi union fait la force secrétaire général asalati bendele officiel ndenge moninga na epe moko oyo tokoyamba na mikolo koya ope mwana mboka maître Blanchard Mongomba yepe kuna pe akokamba lingomba ya bango ya mozito delo bilenge bakosala fierté ezaka 50 ans to ya barabino na plateau na biso junior bakokela merci ndeko Flavien na invitation au Civiso. On a aussi un co-débatteur nous sommes sur le plateau, mais également on a des téléspectateurs nous sommes sur la biso. Surtout l'Équateur. Il y a eu un bandage. Nous sommes la biso, tous allez garder des temples. Tous allez pouvoir dénoncer ceux qui m'avaient zali, tout le bakayango. Pour tous soutenir mon konzambo quand on a mandat d'aller tina suka pour que à corriger les erreurs zalaki ya régime passé. Dans le bien pourquoi? To dénoncer kamakambo nyonso de kakanamboka. Et ça qui monte ma bête to lingi makambo nyonso qui est na alima. Na otu ko tomber na dossier moko contrat moko ba signé le 28 janvier 2021. Fonds de promotion de l'industrie ba pesi marché na société moko Sam Crete Engineer. Marché ya pour asphalter ba bitumer route de Mbujimai à Kananga et ça na 188 km. 188 km comment ba ko décaisser mbongo ba pesi marché équivalent ya 302 millions 863 000 dollars. Pendant que Banque mondiale, après ça, déjà une étude de faisabilité, 1 km, ce qui est cher, c'est 1 million de dollars. Comme ils allaient 188 km, il faut 188 millions de dollars. Comment FPI et Kobi Misambongo 302 863 millions de dollars? Donc, pour comprendre que sur facturation, on a dossier à Bukangalonzo. Ils ont continué et continué qui n'a Bukengeli. Ils ont continué Tilelo. Il y a un autre qui s'est Mokonzamboka. À sur soir nano contrat wana. Atinda ba expert ya présidence. Basta la bêtise de faisabilité. FPI. Oui, parce que FPI a signé contrat signé par M. Boniface Kassembe Bomanga, directeur général adjoint. Ce n'est pas normal. Voilà, moi namboka focus kukelemena oyo adali moi politique et politologue et pe mikolebele utabi misal album na abunga komi plus na makambo etali koyemba ke côté politique au moins na plateau na biso na metando so ale kaka na voilà moi namboka boyi malamu na plateau na biso ya mbula sika
Merci beaucoup Nazali elongo na bino ata na nzela ya loyembo na terra kaka bonsomi na esaleli malamu po ete mboka ekende liboso nazali kaka na kati ya kosala mosala moko wana mais na profiter na micro na yo pour na présenter ba condoléances na ngai na famille ya illustre disparu o azali professeur o apesi ngai bwanya ebele na kombo ya Sylvain Mituba auti kotika biso ezali kopesa ngai pasi makasi po kobungisa moyebi monene ya lolenge wana ezali eloko ya pasi po na ngai yango na pesi yo merci po na kopesa ngai occasion oyo libota na ye ba ete nazali kokabola pasi na bango ilongo nazwami na province pe balandi ne ngumba na parce que tolanda ma partout pe na mikila bapaya voilà mwana mboka Jean-Louis Massimango mokambi ya mouvement des jeunes quinois atako mikolo leki ozaki pe na plateau na biso te tolobaki esengi to varié lelo quand même na banzi bato Shabunda bakuka pe oya bango kuna na banzi kuna pe ba détourner Silia parce que bino yo za conseil lointain ya Félix Tshisekedi. Merci beaucoup pour un rappel, surtout on a le conseil lointain Mokonziamboka, mais en même temps président national de la mutualité des jeunes quinois. Pour la bande qu'on a biso à Shabunda, je crois que les Lanabango tile les ont continué, balingi ba on a toujours clair na likambo etalinzela. Pour un projet à 100 jours, mbongo ebima, o le loto ebite zo destination ni kasi na nzela itando ikena yo. Na lingi pe na interpeller bande qu'on a biso à IGF. Oyo esengeli ba koma na ba province nyoso. Donc likambo pe anzela wana ya Shabunda bakende kotala malamu pe na profiter na pe sambote pa ba ko débatteur nanga. Oyo lelo tozo partager na bango plateau na kamisi nyoso e koloba maawe ezali pona intérêt supérieur ya mboka. Matondo Domingo. Voilà bande ko balandi Papi Moussa moko ya makadre ya PPRD lelo ko toka na PPRD Ligue des jeunes to ko comprendre te kali malongwe mamusu banga basala point de presse lobi na bosa de Jimmy Ngalasi na pesi mbote na Fatima to moni armée meki taki kuna pona ko panza ba tout to comprendre te lelo PPRD comme ko vivre oyo ba parti musu ba vivre tango kala ba ngba sala bo batindeli ba ngona Joseph Kabila na pouvoir lelo comme PPRD nga sala bo batindi ba panzi bino lelo boko ka lenga démocratie et on déconne sepeli mingi vraiment na mai wali koloba yali na ndoto mais kokokisa mate kosuka kaka na ndoto yali kopesa pena esengo mingi mais na pesi ba imbote nyonso ba kongomani nyonso bakolanda biso bako débatteur nanga mais ya pasi yali kena ali koyoka ndeko nanga junior ali na pasi mingi na mutu muteme kotoka moto ya mosolalité okende FPI il faut comprendre ndeko nanga junior ali koloba makambo ya FPI ya ali mbuma FPI te ye papa na ye molimo ali mutwalo babongola ye ponde ko kitebia remplacer ye siko yo kaniske muto babotola ye bifteke pa o ali ya kotika ye na kimia yango ndo moni ba benga matata mabe ba benga kitebi mabe yango tolobi na bango IGF ali na bisika contrôler kana o contrôler ka te yo so yo ka IGF akyo contrôler parce que ça ya zali asala ka te mais so ka yo ki bikolo musu surtout baloba kamina semo bakemba mbangu bango wana umukwata bango wana bakemba sali yango mais sika sikoyo awa makambo ali koleka na Congo ali ebele mais IGF ali se contredit na musala l'état biso to ali komona ba spectacle ya ba JB na ba wera te ke komi ba compte rendre parce que ndeko musada yo pesa nga musala te lokola nga na komi na nkasa lelo ko sentir nga yo yango to ali komona ngo contradiction yango to lobi bango soki ba ali posa ya procès bukangalonzo tozela ka bango mais IGF akokaka ko fixer yango tel olenge nini parce que ayebi ki ali na makoki te et ali défite soki amoni ki ali na ngo fixer yango te depuis banda ko fixer janvier lelo to ali na moni janvier mususu inane dossier kokaka ko simba mate yango nde to sengi na bango na bakongomani to ba ekolanda biso maima koleka na ba sentiment ya bao ba bengi na institution wana to ali nango tina te voilà bande ko balandi débat ifungwami si mama mazali koleka baimboka na sina lobaki nyoso union sacrée nde makambo siko Congo pe longwa na pasi auto tele ko kinde espoir ezali kana union sacrée assemblée nationale déjà tout moni ya union sacrée primature déjà c'est que ilukamba to ko zela union sacrée sénat to ko zela union sacrée nyoso union sacrée lobi mokonza mboka est-ce que koloba su nini soki le choix koloba su Kabila bloka kinga to pa koloba union sacrée bloka kinga lobi ko za union ni to ebité
Tobani Malobana Bandeko, Babanda Masola Union Sacrée avec les 13. Tobana Benga Bango, personnalité politique, y compris Délice Sessang, Batum Jos, Bakoti Nakati, Manso Babanda ko contredire Bango Malobi, mais dans 3 minutes, tout évolue parce que le premier tour de table, les qui moi Masolo, on a été libino, mais les autres côtés sont Masolo. Les lois, si ma Makamoso est Koleka, Bakongole Banami Sobakotala. Au Banzi Pena qui est Union Sacrée au Bino Okeli, au Banou Sobako Baki, on a un règlement de compte Nakati. Et Kotambola Madame Mouté, il y a solo lobby beaucoup longa, et tout le monde va congolais va causer la passe, il a bango va causer là, et si là, et qu'aussi la nation sacrée, la mando itikali na 3 ans, 2 ans et demi, parce que bah Mikolopé a dit qu'on va congolais va couler Madame Moussouda, Koufuta Madame, fonctionnaire aux Madame, passe la bango aussi là, la nation sacrée, oh Bino Banzaka, et puis na bakaye des charges, na Bino Malbepa na 3 minutes. Maintenant, Nimingi, pour na motuna na yo ndeko Flavien, Yayambo, o esengeli koloba. Pour na biso en vol, on a porte-parole en vol, on a porte-parole à Union Sacrée, ni communicateur à Union Sacrée, na koloba na combo et à parti nangai. Pour na biso en vol, ce qui te pesa qui ndingisa na biso, yako soutenir l'ikanisyoane à Mokonzi Amboka, Union Sacrée, pe yako sala adhésion na biso na majorité parlementaire au Yasika. Et ça qui sur base il y a un principe. Le principe au biso tobanda ko bundela. Makanisi tobanda ko bundela utakala. Na kanisa tobandi ko beta masola ba réforme de l'OT. Bokoe ba été en vol à déposer proposition de loi portant révision constitutionnelle accompagnée d'une pétition uta 2019. On a de ko Fayulu, on dirait que copier comme makanisi a Fayulu parce que Fayulu peut abandonner un projet, il y a ba réforme surtout dans Italie Mibeko. Bon, parce que Fongo dit parenthèse, il y a le président Martin Fayulu. Nakanisa, président Martin Fayulu, il a un plan de sortie de crise. Réforme, quoi, il y a ici quand on poste, poste, il y a géré la réforme libanaise à l'institution. C'est en tout cas, dans mon candidat, il y a un plan de sortie de crise et il y a une réforme. Si on a un Autriche qui est, il y a un abus. Les 13 personnalités politiques n'ont pas été est-ce que Autriche qui vont m'acaniser Martin Fayulu? Kolobabongo, il y a un abus parce que Mokonzi Martin Fayulu, il y a un député, en tout cas, surtout ça, bilan en tant que parlementaire. Azana réforme à Moroté na compte na. Koloba qui va tricher qui est à moi abus. Mais Koloba était ba consulta qui est ba pesa qui est makanisi asora qui na baninga na kanisa wana za honnêteté. OK, c'est bon. N'est-ce pas Koloba ba tricher qui wana ezali moi ezali penda abus wana rotika ngwele kate. Lelo ba imboka ba kozela. Population. Ya na lobby. Na ba diaspora ba tonzo ba kolela. Awa bisoto ye na kati ya makambo ya Union Sacrée pour na kolandela ba principe o biso o Mokonzi Mboka a ko partager na biso. Makanisi ya réforme. Makanisi assainissement et finances publiques à l'État, Pambate, Bisobuta Kalato, Betaka, c'était sur la réduction du train de vie de l'État. Mokonzi Mboka n'a pas dit à la Kisi Biso, surtout dans le discours sur l'état de la nation, que volonté à réduire le train de vie à l'État et Zali. Signo Wana Apesi, Biso Kokozala, autrement que toi adhéré, Nakatali Kanisiwana. Sika Awa Kolobaete, est-ce que Bapa Signo Soyaba Congolais et qu'aussi là, na délai au étiqueté pratiquement en termes de gouvernance. Et Koki Kotika là 2 ans en termes de gouvernance, parce qu'une année, ils ont moi Yiki, Namakamo, Yamaponami. Mais ce qui est au but total à Malam, pour un programme de politique publique d'urgence, pour que ça l'a appliqué, à mon sens, n'est-ce pas? Ce qui est au but total à Malam, expert, comment il faut à peu près, dans le contexte en Canabis, 3 ans, pour que, bon, la conception, il y a un programme à politique publique. Si ma conception a un programme à politique publique, beaucoup de exécution, si ma la finalité, il faut à peu près 3 ans qu'observer 3 ans pour Yango et Salema. Mais que le Congolais qui n'y se que Salema pendant les 3 ans, n'a que Zala le Kuta et toi responsable politique, responsabilité on a que Kumba la population, n'a que qui se permettre de faire ça. Mais cependant, Union Sacrée, Azali n'a opportunité les lots. Il y a que zone isamboka na ba principe na ba rail na ko zone isamboka na nzela na ko sala ka ba réforme pour que tu préparer ba élection il y a 2023 parce que système électoral na biso ya lelo ezala ki taillé sur mesure pour na corps politique moko lelo to ko bunda pour na ba réforme consensuelle pour que système électoral wana ezala ni pour les uns ni contre les autres yami balé to travailler pour que to yeba ndenge nini tokoki ko kitisa dépense ya l'état lelo to ko lela passe ya congolais ali parce que l'état ko consommer mingi na budget utwali nango
80% ya budget na biso ya ekolo ekendaka na maboko ya personnel public na ba institution ya l'État. Avec plus de on apprend 500 personnes. Nyonso wana ezali na kati nyonso wana ezala makambo 500 personnes dans la délégation biso to insister sur la réduction ya 30 vies à l'État. Biso tozali na posa ya état moko kozala modeste mais efficace en termes ya ba résultats. Nazuma na mboka focus ko keleme na politologue moi politique. Okolanda maïma ezali koleka na scène politique na scène brossa qui déjà na scène expliquer qui ba leko ba kolanda mais likanisi oza na ngotango komona l'union sacrée face à difficulté ba congolais est-ce que kolonga itumba wana na modèle ya kotambola déjà 3 minutes na pesio longoni apona motuna au présenter problématique monene au lobeli difficulté à ba congolais difficulté à ba congolais ezali une réalité oyo tozali ko vivre na ngo depuis longtemps. C'est-à-dire, ils allaient liés na social, ils allaient liés na bien-être naïe. Mais aujourd'hui, à l'opposé, union sacrée, à mon sens, jusque-là, bien qu'ils allaient na processus, mais nazali ko banga que union sacrée ezala kaka na logique ya ba régime nyonso oyo banda Lumumba ti na oyo ya FCC nazo ko expliquer Lumumba Kasavubu classe politique wana mobimba bakendaki kowela indépendance ils se sont battus pour que bakoma libre bazwa bokonzi bakota na kati na ba poste ba gouverner mboka. Ils ont oublié une chose, l'économie. Or, les besoins du peuple, même en ces temps-là, n'étaient pas le fait que Bango va occuper ba poste. Les besoins du peuple, même en ces temps-là, même si va occuper ba poste, mais va payer sa bango social. Mais ils ont oublié, ce débat-là n'a pas existé. Il y a social. Il y a social. Économie, on n'en a pas parlé. Mobutu Aye, il a pris le pouvoir. Il a gagné la bataille institutionnelle pour qu'il a installé le pouvoir naïe. Si na kataba taxi bis, on craignait Mobutu, on sentait qu'il était présent. Mais cela n'a pas résolu les problèmes. Il y a des citoyens congolais. Le problème, ce n'est pas avoir l'emprise de toutes les institutions en termes de pouvoir. Mais le problème, c'est répondre aux besoins des Congolais. Rendez-vous et à la rater. Toye, Natangoya, Mouzé, bien que Azala qui fait le processus, mais il n'a pas pu. Parce que, à Kanga qui va parti politique, à Sali gouvernement dans l'Olengenaye, il était là, l'homme seul, avec une vision à lui. Il voulait mater tout le monde et diriger le pays. Mais l'État a fait aussi défaut. On ne le condamne pas pour ça. Mais pour autant, on a vu que la situation à Congolais est calaki l'olengemo. Deuxièmement, moi, on a dit ici qu'il était prédateur, il a pris la Cour constitutionnelle, il a pris le Parlement, il a pris le gouvernement. Tout, il était là. Tina territorial, batonaye. Mais c'est pour autant que, à résoudre un problème, il y a des Congolais. On n'a jamais parlé, on n'a jamais débattu sur la question de l'économie, sur la question de projet de développement. Bapesa biso slogan moko oyo babengaki à l'horizon 2030 tokozala na émergence. Il ne reste que 7 ans pour que to comme à 2030 tolongwe kutu esika tozala ki tozongi na sima koleka kutu susu. Aujourd'hui, le même effort tozali komona yango régime oyo nango lisusu de pouvoir chercher à occuper tous les postes possibles de la République par un courant. Mais pour autant, question, débat, il y a citoyens, ils allaient corriger le problème, je ne sais pas si Ekoya, mais ceux qui Ekoya, je suis désolé, parce que nous avons quaterré par là. Voilà. Je vais poser la question, est-ce que Ndekonangaï, tu sais combien vaut les minéraux du Congo? Qui s'est déjà posé la question pour se faire une idée, pour évaluer, même le président Olobaleka, qui s'est déjà posé la question pour savoir
que représente la valeur de nos minéraux sur le plan international, sur le plan économique. Ça pèse combien? Personne ne sait, ni en quantité, ni en qualité. Combien coûte la valeur de notre forêt? Ça a déjà été évalué. Est-ce que c'est une préoccupation de la classe politique pour savoir est-ce que valeur marchande, il y a Zamba Otozanango, qu'est-ce que ça peut nous donner comme valeur intrinsèque pour tout l'économie Nango? Est-ce que qui connaît la valeur de l'eau que nous avons aujourd'hui l'enjeu, le chef de l'État, à Égypte, on lui a posé un problème d'eau. Mais est-ce que qui sait, même ceux qui sont en train de parler de l'union sacrée, ils savent la valeur de l'eau que nous avons. Ça coûte combien? Bref. Tout l'angaï, nani ayebi, valeur, il y a énergie. Oyo biso tozali na capacité il y a servir Afrique mobimba. Qui peut évaluer ça? Qui peut évaluer la quantité de pétrole que nous avons dans nos sols? Qui peut me dire ici dans cette classe politique pour nous dire que voilà, le pétrole que nous avons peut être à la hauteur d'autant de milliards, d'autant de telle qualité? Merci. Personne. Voilà, le débat est na Sénat, na côté na prémature, na côté na ministère, mais c'est Dieu a créé le monde. D'abord, il a placé la richesse, le patrimoine. Avant que la politique soit, avant qu'il puisse ordonner à l'homme de gouverner le monde, il a d'abord donné l'économie. Merci. À PC économie, mais Nassima économie. Mais ici, vous faites l'inverse. Merci de Focus. Vous ne faites que l'inverse. Maîtrisez-vous. Voilà, donc c'est une classe politique. Parce que je vois les mêmes acteurs. Parce que ce sont les mêmes acteurs. Je ne vois pas du nouveau. Ok, il y a une politique, il y a une sacrée. Moi, je suis un politologue. Beaucoup de primatie. Oh non, il faut qu'il y ait une union sacrée pour ici Mabunda. Voilà l'Assemblée nationale. Quand il y a une union sacrée, c'est là qu'on appelle Alexis Tambouamba, à Kotoka. Il y a une Kokota. Quand il y a une union sacrée, primature, beaucoup ici le combat. Beaucoup de coalition. Quand il y a une union sacrée, bon, ça n'est que le Congo, ça n'a pas beaucoup de la fonction, poste, banini, bon, gérer Kabino, les lois, moi, Namboka, Focus, à rappeler Binotou, Nabino, c'est ça. Et tu as de quoi PPD à Joseph Kabila. Il parle là. Beaucoup de ça n'a quitté l'école pour la solution au Congo, mais Bino, beaucoup de temps, Nabino, n'a pas fonction, Nabino, Maloïpa. Merci, Ndeko Flavien. Avant de vraiment na Katia Moutuna na yo, c'est mon frère et ami Papi Moussa, que j'ai beaucoup d'estime. C'est un gars qui est intelligent. Là, vraiment, il faut être très honnête. Tout le monde va plateau et belé na koyebi sandeko makambo ya zolo ba peuple congolais ba ko silika. Et là, quand on a dénoncé que des Mujima et Kananga, ils allaient à 188 km. Même dans le rapport, le contrat va signé, va spécifier qu'ils allaient à 188 km. Dans le contrat. 1 km, c'est ce qu'ils achètent. Et avec la nouvelle technologie, les Japonais, ils ont 600 000, 700 000 par kilomètre. C'est 1 million. 1 million qui est évaluation à la Banque mondiale. Comment on a 188 km, beaucoup décaissé, 302 863 000 $ américains. Ça, c'est de trop. C'est de la surfacturation. Ce que tu as dit, c'est qu'on batte la mission parce que contribuables, les Alingaïna, ils ont fait la taxe de la mission. Bato ko sakala namba ngona biso boite kaka surfacturation na dénoncer ngona ba plateau mususu mukengeli bato nga ngona 2 600 000 $. Corabilité. Est-ce que c'est normal? Donc toi tu ka ba congolais place bazali o bazo futa kama mbongo bango bazo teka fufu na tongo tout ça, ce n'est pas normal mbongo na bango comme lokola mbongo nguba kaka boy. Domaine esprit on a surfacturation et ils ont continué kaka. Na lobi yango parce que document ils ont authentique officiel il y a FPI. Merci beaucoup. To continue nkambo ya union sacrée. La population. Ce qui était à la base que Mokonzi Mboka akbimisa likanisi union sacrée zali mutema mabe to dysfonctionnement bandi ko salema entre FCC cash. Mokonzi Mboka la kisaki bonne foi na yena dobi ya monda oyo coalition FCC cash. Tala kutu a désigné informateur te. Pour na amour ya coalition FCC cash to évoluer. A concéder les bango bon ça va bon peut sanga Congo ya premier ministre. Il a nommé. Il y a obédience, Pepe Lunga Autaki na PPRD. Il y a FCC. Chemin faisant, bande de couronne va commencer à bakal. Vision Mokonzi Mboka soki FCC va accompagner qui aime le RDC tous aboité. Ils ont flatérité, ils ont quoi que ce soit. Les chefs de l'État voulaient toujours ça la mieux. Bande de couronne biso la coalition FCC cash, même si on a cacheté, mais je suis congolais. FCC calme.
Tu comprends cette opportunité comme ça en 2023, surtout dans le discours. C'était ça le problème. Il faut te bloquer. Il faut te bloquer. Pour parvenir, tu peux saboter l'invitation au chef de l'État. Il faut créer, bon, ça va. On a bien la consultation. Consultation avec les uns et les autres. Tout le monde a lobby pour qu'on réussisse le mandat, vision, ça, souci, il y a un Congolais. Mettre fin à la coalition FCC Cash. Ayoki Bamonyoso. Et puis, à Kokisi, poser à Bakongo. Tu l'union sacrée, alors, là, il y a des Konangaï. Ayoki Bimisa, union sacrée. Union sacrée, c'est une vision de Mokondi Amouka. Et c'est ni regroupement politique, ni plateforme politique. Et c'est une vision de Mokondi Amouka. Alors, tu peux sa vision de l'union sacrée, d'autant plus que le gouvernement de l'union sacrée est en place. Aucune institution établie au moins de membre. C'était au début de la semaine passée, l'Assemblée nationale. Le président qui est là a outil l'union sacrée. C'est la peine qui kuna mbutu nani. L'union sacrée pas quoi. Perwana Mobutiste a outil qu'on démissionné. OK, l'union sacrée. Il n'a pas démissionné. Ezali élection. L'union sacrée sur quoi? Yango on de konanga, yango no là. Tous le gouvernement, le chef de l'État a nommé premier ministre. Le premier ministre va monter son gouvernement. Tout le monde a ministre et l'union sacrée Bakozala. Dès lors que timing, ceux qui vont travailler en ce moment-là, on doit critiquer. Pendant que le gouvernement l'union sacrée est en place, tu dois critiquer la vision que le peuple est madame, état de droit. Et puis la justice pour tout le monde, c'est ça la vision chef de l'État. Alors, nous sommes allés regrouper l'union sacrée. Non, c'est une très bonne question. Mais c'est constant de quoi ça Congolais, à vivre, à se retrouver. La politique. Le politologue de son État n'a pas tort. Mais toujours, ça va tout y a une union sacrée. Ceux qui ont une ambition qui va causer ma poste, je suis désolé. Je suis désolé. Oh. Mais oui. Mon frère, je vous dis. Naza porte-parole à mon Kondiambo Kate, mais Nazali citoyen congolais libre, responsable d'un parti politique. Naza demande l'union sacrée. Nalobi que ceux qui toquent l'union sacrée pour tout le 14 ma poste, en tout cas, je suis désolé. Nasi n'a pas si réponse. Ceux qui baillent pour ma poste, en tout cas, je suis désolé. Voilà. Papi Moussa. FCC et c'est vidé. Et belé bakasi qui bakei o bazali ki balié o bazali penda ko ndimela ndeko Joseph Kabila mendo malanga akei et pas na bino kuna pe ko lobate bakei ngoi kasanje akei Kabila tikali moko yo po okinde maloba Kabila tikali moko atia so bandani place au moins mbao pena le fils de Musaada toka ju akoloba na kombo Kabila koloba Kabila tikali moko Papi Moussa. Ngoi kasanji so eke na union sacrée. So ke ali mobali ya makasi na ndima. Akende mbujima iti. Oh. Akende mbujima. Pona ndima ye. So ke aza union sacrée ya solo. Akende mbujima ye. Akende discours na mbujima ye. Akende mbujima ye. E bongo mendi. Mendi das. Tiaku national. Ake kuna po alobela siko fachi union sacrée. Ko sabino elenge. Tabo mona mendi alobela siko union sacrée. Wana ndela kisibiso ke Kabila boti ebele. Oh. Cour des grands. Bango na baboti te. Faut ba melana no mabela Kabila. Mon melisi malamu. Kabila zakaka. Oh. Mais ceux qui ngana ko lo bonne santé boy, Kabila kabange Musaada ali. Yango ndoko melisa ka bango. Zelo mona nde ba ko mel. Tendeko. Lit nanga principal ngai Papimba Moussa. Moussa Achbond. J'ai toujours dit ceci, lutte contre les immoraux. Il faut lutter contre les immoraux. Bango nde ba boma mboka oyo. Qui que soit tendance na yo. Mais ce qu'on a immoral, l'immoral, il faut qu'on kende. On dénonce mayo uti koloba parce que to ekibino mikolobo ali vraiment koluka ndeko matata ndeko kite bibi sikanyo surtout bo ali koleka. Oui, tondimi. Et ali malab, mais il faut boya na biloko oyo population komona ke bo ali koloba sembo. Mais problème ya li nini? Soki lelo nga na yo to ali na nu bilonge to kota na ba carrière oyo parce que bon de toutes les façons na bandenge ba politique mutu na mto na bisika banda soto lobela nanu bato kotanga ba kombo lelo même si bali côté na bino lelo soki lelo to banda kotanga kaka mabe ndeko mbengela sala na FPI yo ko lobela ete to kenda terme ya ba contrat wana ya ndeko mbengele to senga kaka débat bisonga na yo awo te na bino bo sala
okoloba makambo ya kitebi te lelo to na plateau ya débat bino mibale yango nde tozokende to lobela union na sacrée sepeli na ndeko na ngai secrétaire général nakosepela mingi parce que bajeune bakomi basecrétaire général ebele bangomba palga akokimaka nga débat mikolo moto akokima mosi adakabila namuka nasepeli ndeko alobi kete mokengeli baréhabilité yango na makoto ebele te ndeko wana nasepeli na yo na bosembo na yo mais IGF kasi fakanga bato ya présidence wana bakolo projet bokengeli te mokengeli ali bato ya présidence bato ya ndeko ya mokonzi ya mboka bango nde baya na projet na 100 jours ah papa na 100 jours na sepeli ndeko yango ba dénonciation ya bona lingaka union secret pour sécurité bakobeta na makofi union secret pour sécurité pour circuit ya kuna te na olakisa yango bokengeli wana mwana mboka kitebi ali mansote ali ingénieur te sur base de quoi il peut se donner des leaks ya ko exécuter projet o ali hauteur nango te bakolo projet bali bato bali na ndako ya mokonzi mboka union sacrée union secret pour sécurité baye na mwana mboka kitebi yango soki exécutamete yo ali kolongwa misolo kya bapesi heureusement moko tangi bakombo mbongo ba congolais o bato ya présidence balia oti koloba makambo ba kilomètre wana oui mutone fo bakanga ya FPI au directeur adjoint mais ba maroza ya est nzela 1 km 2 millions et demi 1 km wana dans est union secrète l'union secrète banika union sacrée banika quand 1 km plus de 2 millions IGF alala kiwapi Alalu abosanyo ubia zayo na changu toyena sayo awa kaka na Kishasa awa ngomba Kishasa awa dis-moi pas même 1 km 0,50 pas même 1 km on a réhabilité ça à combien 1,5 million 1,2 million et puis on n'a pas construit on a réhabilité Bazim abambi bisika kabila tika babambi union sacrée et puis on va mettre la biso union sacrée toyena bokasa union sacrée à venir alors avenir la union sacrée okolemisa population tika biloko ozosala tika na oloba na opanza okolembisa mitema bato na kopanza bati espoir de bango union sacrée na ali kopanza ndenteke po ba population ba espérer na eloko te toye kaka na bokasa ndeko na nga kote union sacrée yebisa ba kongomani misolo biso topesaka wana bokasa botongaki yango na komi avant tabaya ko inaugurer yango etoboki ekufi Qu'est-ce que tu expliques ba imboka ba iba boya ko reprendre yango bosala yango 3 fois na mbongo ya o kabila tike na bino 1 km 3 millions 2 millions 1 million 500 mais boko expliquer biso bolingi mboka kende liboso mboka kende liboso ndenge ni tanki bino moko votre pouvoir est assis sur l'immoralité mais quand même ndeko Félix a reconnu qu'il y a 2 ans c'était du gâchis makambo tambolite yango frappé avec cette fois-ci état de droit justice ça musana kana expliquer ati IGF oyo tango ndeko kabila IGF banako kanga so batuté to IGF komiko kitoko kanga te plutôt banako inspecter mais tout le monde ndeko Félix IGF komiko inspecter quand même au moins que Félix quand même a libéralisé to kutu kele kutu sa petite présidence ba ministère nyonso voilà boto ko ndeko Félix même na sepela na ndeko nanga junior ndeko nanga o semeki nanga yo 30 secondes mais comment ndeko nanga to kundula parce que émission nango mais faut to kundula ndeko nanga comment se fait-il que toi tu peux te donner des leaks ya ko édiquer moi si ya voisin na yo aussi longtemps ta femme mais si très impoli très insolente donc ndeko Félix ota libanda mais pas oui exactement kende na ndeko malembe tikana kende na bato ozana faire de mobimba to likamu ndeko IGF soki alalaki na intention malamu la charité bien ordonnée comment sou abanda la présidence donc non akobanga te ndeko tika ana faire de mais IGF soki alalaki mutu ali na bonne intention échapper na ya malamu mais il fallait que bandana nu bisika alaki na ndako chez bango otomoni babuki kanyaka ya l'état lokola nguba na présidence misolo ko bima chaque jour en violation ya chaîne de dépenses yebisanga mokonza mboka lelo a voyager na République démocratique mobimba bake po bakende ko assister na asizo esalamaki po azwa bokonzi ya oya na poche ba kongomani IGF ake ko contrôler misolo wana te ndeko yango expliquer lelo ba kongomani que non concernant union secret court-circuité
on ne peut rien attendre. Parce que toutes les preuves là, voilà. Merci beaucoup. Si on a tiré autant parce qu'on a mobilisé, vous avez dénoncé. Et puis, on va faire des bomba. On a fait des mobimba. Il y a une sacrée. On a dit que tu maintenir un plateau. Où la Rabie soit bloquée bomba. Voilà, société civile. Monsieur Lobami n'a habité aux alliés parce que union sacrée, ils ont espoir à Congolais. Mais autoco, quand on a mis ça, on a mis ça. Merci beaucoup Ndeko Flavien ko tuna te soki na okozana eloko obakisa kasi esengeli na lobana ibisa peuple bosolo po ebele a lokuta elobami par rapport à ba appartenance politique ya moko na bandeko na ngai na sepeli na contradiction ekoti entre bandeko na biso oyo bazali ba cadre ya union sacrée malgré que mwana mboka Ramazani ya mvola lingaki akima tango yebisi azali moko ba to union sacrée alobité ngana yawa lokola porte-parole à union sacrée il faut s'assurer lorsque vous vous engagez sur un chemin au lobby a ezali victoire ya ba démarche au bosala à l'époque ya ba 13 personnalités na koki koloba bo ezali victoire te kasi ezali kozongisa mboka sima par rapport ya ba démarche oyo ezala kandeoro ya cadre constitutionnel obiso tomesana na mboka pour une seule finalité ya kokabola bokonzi. Et aujourd'hui je suis désolé de le constater. Ndeko Nangai Junior qui dit ici na plateau na ok, il est désolé ceux qui bandeko wana baye na union sacrée dans le cadre à partage à pouvoir. Mais à Bossani que nous sommes déjà dans le bain à partage à pouvoir. Pour preuve, pour constituer bureau ya Sika et Assemblée nationale, nazu à témoin mandat oyo ezala qui signé ya ticket union sacrée na autorité morale na professeur Bahati Lukwebo. Et ça s'est fait sur base de quels critères si ce n'est que le partage yaba poste. C'est que nous, on avait déjà dénoncé à l'époque que le Congo sera perdant dans tout ça. Je reviens rapidement parce que Naïb Sakon Azali conseille le interne Mokonzi Mboka. Na pesi félicitations. Na mandat ya Sika Oyo Amemi Mokumba Lelo ya Afrique. Mais tout en le rappelant, lorsque vous prenez la charge ya Afrique Mobimba, et Sengel Nano Bissomogoto Zala exemplaire na niveau interne pour que tout servir de bons exemples. Mais le monde retiendra aussi. C'est la première délégation robuste en termes à Batou. Oyo délégation Mokonjamboka Kenaki Nango, na niveau ya Égypte, puis na niveau ya Addis Abeba. Est-ce que Bakoki Koye Bisabiso, en termes budgétaires, mon solo bonio est bimi pour que délégation n'est et puis délégation soit n'est pour la Kosala Nini. Et puis lobby Tokokama Bisabiso, il y a un dépassement budgétaire au niveau président, il y a 14%, 30 000%, au Bisabiso qu'on n'a jamais connu même dans la terme et l'économie en Bokanabiso. Je reviens à ma camboyeno sacré de Konangaï. Dans le bâti que appareil judiciaire nabiso à l'occurrence cour constitutionnelle et fongoli porte moko ya ba pratique politique ya mabe o lelo tozo vivre na mboka nabiso parce que tout le monde va commencer à se référer na arrêt o ekota ki pe na botomboki na règlement intérieur ezala ya Sénat ezala ya Assemblée o ye moko déjà à l'époque aloba ezala ki conforme na constitution. Mais les lois na lobaki esengé que ba amendement pe salema na niveau ya ba règlement mi balwana ezala ya Sénat ezala ya Assemblée nationale pour que ezala en conformité en union en mariage na arrêt à cour constitutionnelle. Union sacrée, une bonne chose, une bonne vision. Mais c'est une vision. Oui, nous avions dit à l'époque que la terminologie fâchait quelque part conscience collective passée à Bakongomani, y compris Papa Etienne Tshisekedi de Sikazali, parce que passer à Mabé à Union sacrée, tout le monde a un biso, et bien ça la défaut. Mais biso le là républicain, tout lobby, nous soutenons vision à Mokonzi Mboka, il est vrai. Mais est-ce que Kozala a un impact sur le vécu quotidien à Mboka? Yo mokonde konangai ba pesi ba exemple ya zotel na kali kamba bukangalonzo il est vrai na loba c'était aussi une escroquerie planétaire mais au bosani na mboka oyo on nous a dit qu'on allait transformer notre aéroport international en Djil na ba condition nini tilelo to suka kaka na pose la première pierre au bosani na mboka oyo biloko ya zo dénoncer na programme à 100 jours na lobi wa pona bande kona biso à Chabunda et partout ailleurs à travers la République. Est-ce qu'on a déjà connu la transformation réelle de la société? Le président de la République, il arrive en Allemagne, il dit il va transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo est déjà transformé? Nous avions vu dans ces pays nous dire on va construire des autoroutes, de l'aéroport jusqu'à Pompage. On peut nous montrer aujourd'hui même 1 centimètre au Salema. Et dernièrement, félicitations par Mokonzi Mboka, on a contrat signé à niveau d'Égypte. Mais est-ce que le contrat dans la
mise en application pour la transformation. Le président a eu plusieurs promesses. À l'occurrence, la Banque mondiale, on le peut comme ici hypothétique, gratuité et enseignement. Mais cette fois-ci, que 70% il y a part, il y a bande qu'on a biso ba égyptien, et ça est déjà disponible. Ça reste aussi à savoir si réellement biso lokola ba congomani on aura les 30%, il y a biso sengeli to ya nango. Et quel est le taux d'intérêt par rapport au PA Mosolo Cannabis? Merci beaucoup. Et il est vrai, Tomoni Bililia Malam, ce qui réellement Congo et Kokoma Bongo, Dieu merci, la transformation de la société sera réelle, mais nous restons encore réservés ici à Union Sacrée parce que jusque-là, le peuple ne se retrouve pas. 15 minutes, photo Kabouana, à 2 minutes, le temps pour moi aussi de clôturer. Moi, Namboka, Rodrigue Ramazani, mon lobeli en vol, Union Sacrée, c'est vrai, Hollandi, les lots à préoccupation des uns des autres sur ces plateaux, population Kolanda et Komi Bangisa, par rapport au défi, Union Sacrée, Azanango. Par rapport à la situation sociale, tout ce qui est social, il y a des Congolais, pas si il y a des Imbo Kandé, il y a un objectif pour les Bisso, Kolobela Kamba, pas si il y a des Bola, Imbo Kanabiso, où ils allaient demeurer. Il y a un que Félix a cocaté, que ça a 3 ans, pas signoso, mais quand même, mais il y a des choses qui se disent ici. Hollandi, il y a des détournements. Quand on a 100 jours, quand la présidence, il y a des Belé, il y a des dépenses, donc tout ça là, c'est comme ça. IGF au total, quand 2 poids 2 mesures. Congo qui est bokana, Union Sacrée qui est 2 minutes pour le succès. Merci Ndeko Flavien. Nayo qui bandeko va intervenir. Motuna focus na kanisa intervention qui basée plus sur amélioration et la situation sociale et la population. C'est pourquoi moi étant que mon lobby en vol na loba ki awa que biso en vol déjà to bandai kotala le lengeni ko trouver solution na problème en boka. La solution la plus pratique au biso to trouver que ko réduire na notre train de vie à l'État. C'est to réduire train de vie à l'État et ko permettre na l'État azwa et ko permettre na l'État azwa mosolo mususu atiango na ba domaine oyo et ça la ba dépassement. Wana ali solution envoie la banda ko lobango utakala. Je crois que vous avez un début. Dans le but que vous avez la solution à Nyonso, que vous avez un début. C'est vrai que dans le cannabis, débat politique est qui. Ou en 1960 qui nous lelo, bah vrai débat. Dans le baron on a plateau belé. Bah vrai débat lelo sur notre système fiscal qu'il faut reformer parce que système fiscal toi non lelo et qu'on permettre écoloter à capter mon solo le lenge le ngobani. Est-ce que sengel to bois kamaye le pété na kati total le lenge ni ko changer yango. Ce sont de vrais débats de fond. Oh sengel mboka est discuté. Biso en vol to militaire kapona ba débat wana. Mais malheureusement apparemment classe politique de monsieur allez préparer na ba débattre to mesana ko vivre le rôle banoko ba ko sona kana politique ngonganyoso et heureusement pour na banoko ba na ba administration et vanda ba débat politique et l'Arabie songonga wana ko partager avis totalement na ndeko focus mais pour na biso dans un premier temps pour na ko résoudre problème ya social et sengel ko luka ko capter mon solo à l'état ko longola ba dépenses fallacieuses nyonso ko tika mon solo à l'état et profiter na ba congolais. Naoki papi Moussa a kozwaka makambo 100 jours a juste 100 jours à 5-6 makambo 100 jours tia bambi on a nzoto Union Sacrée bon mais a bosani ke na 100 jours wana bon ba partenaire et alors partenariat na ba Union Sacrée bandia sika ya makambo et partenaire na bi programme il y a 100 jours au biso en vol to dénonçaki au biso en vol to lobelaki au biso en vol to boyaki ezalaki na kati il y a partenariat na bango tant ba ko sara bolingo na bango biso to ala rate biso okutana na bango tant ba ko sara bolingo na bango na kati il y a 2 ans au EP ba bossa nteke bango ba gérer kit ba gérer Union Sacrée ba gabejo toko na vision sika makambo sika na ba gabejo biye ako dénoncer a bossa na teke gouvernement inukamba et ala ki pe na kati donc ba milongo la rate na bilawa na déjà parce que bango bato FCC majorité de l'époque bah la Union Sacrée rien à voir dans makambo le kakisika tous la programme ya gouvernance oyoko salema en collaboration entre le président de la République et le nouveau premier ministre qui arrivera conformément à la Constitution. Sur base de ça, nous juger gouvernement Union Sacrée. Dans le cas contraire, toko sala kaka populisme. Pour na chuter na yoki de konanga Jean-Louis Lobi ngai na wangani Union Sacrée. Certainement tant on a koloba awa ya la kina shabunda. Soka landa kinga malam au comprendre que na lobi ki bout na lobi biso en vol to adhérer na vision ya mokonzi moko ya Union Sacrée et na confirmer que to sali une déclaration d'appartenance na biso na kati ya nouvelle majorité donc makambo ya ça n'a rien à voir avec moi pour na reçu qui ça parce qu'il faut aux 3 minutes il faut monsieur si 15 minutes on doit 3 tête papa focus 2 minutes non non opinion au moins la compote répondre à
Papa Focus. Merci beaucoup Nalingi Kolaxelo Komoko Boyeke. Il n'y a pas si ezali nini. Il n'y a pas si ezali était Bayobabe Takamontopi pour na ba gagner match ba kenda kaliboso kolengela eloko babengi sélection ezali et poneli malamu ya ba meilleur joueur oyo bakoki ko beta motopi makasi koleka ba adversaire pour na balonga. Yango nde nazali ko lié yango lokola préalable ya liboso ya formation ya gouvernement. Pourquoi? Nous devons sortir na réalité ya classe politique moko ezali constitué na bactère o bazali ba consommateur de la richesse nationale et non ba producteur de la richesse nationale. Parce que le vrai problème c'est quoi? Nous ne produisons pas la richesse, cette classe politique bazali kokoka ko produire richesse c'était. On a 3 ans bakoka, 2 ans. Je ne parle même pas en termes de 3 ans. Angola azali na budget il y a 36 milliards de dollars. Biso tozali ko réaliser budget il y a 3 milliards 600. Mais Angola azali na population il y a 27 millions d'habitants, biso tozali na 100 millions d'habitants. Mais ceux qui otali Nkita Tozanango, Tozali loin supérieur. Le problème c'est la qualité d'homme qu'on doit avoir au Congo pour résoudre les problèmes des Congolais. Nasa kokende na likambo ya République démocratique. La République a des normes et des règles à la slogan T. Oyo Tozali na yango actuellement on appelle ça l'anocratie. Nabeta qui c'était la République T. Pourquoi? Parce que ici vous trouvez que le Congo n'appartient pas à tous, mais à un groupe d'individus qui s'appelle dirigeants. Merci beaucoup. Baboto la Kaikolo, Babani Kozwa Mosolo, moi 36 milliards wana, moi 3 milliards 600 wana kotaka, bango moko, bato wana bakenda kovanda nzinga ya ba institution, baliaka autour de 3 milliards de dollars bango moko chaque mboula balé yango ekolo ezali ko bénéficier ata eloko moko te en termes d'investissement, en termes d'agriculture, en termes ya nzela, en termes ya santé. Pourquoi? Parce que les gens qui sont au pouvoir ce sont des prédateurs, des égoïstes. Ils n'ont pas l'esprit républicain. Ils sont impuissants, incapables de créer la richesse. C'est pourquoi nous souffrons. C'est ça le vrai problème. Ah, bino bayi politique union sacrée junior. Borognon a rabiso bo population malou pas na opona succès. Merci Ndeko Flavien na malbo pesibiso mais Ndeko nanga papi Moussa nazo reconnaître les lotés. To tout ça la débat ya ba individualité mais ya ba idée pour que to bimisa Congo na moinga to na kata libulu. Ce n'est pas normal. Azotanga Congo ya un ancien mandataire qui après ça un contrat moko ya signé à surfacturation azana moté. Na koyebisa ce sont des contrats de prêt. Et ça contrat on va si a marché pour ba ça la balabala. Il est bien beau nous soutenons les chefs de l'état pour corréler ma province, et ça bien. Mais montant aux entreprises en garde que c'est pas ça marché voilà, et ça de trop, 188 km ou bien ça 302 millions. Ce n'est pas normal. Na retourna ya pesa ngata contrat moko oyo ancien comité on atangi commande de kombengeli a signé ou ça la surfacturation exacté ils ont un contrat de prêt précision encore mutuana c'est quelqu'un ou a l'intégrité FCC bino boya ko boya ba lo baye pour avoir poste dans gouvernement tout comme aboya à 2 reprises je t'informe moi je t'informe vas-y vérifier après l'émission na kotangelo ko mutuana cadre na bino FCC numéro 1 na bino FCC OK. S'il te plaît. Donc, Azam Moutoyo, il faut tout linguer là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et puis beaucoup de moralité. S'il vous plaît. FC, Union sacrée. Union sacrée. Donc, avenir est en côté. Espoir est en côté. Non, nous devons comprendre le souci de Focus. Pour que bien-être congolais à la malam. C'est ça, en bref. Et donc, dès lors que le gouvernement est mis en place, tous les chefs de l'État, Nalombango a nommé le Premier ministre. Il n'y a pas de consultation pour que ça le programme d'action et la gouvernance. La population. D'abord le peuple. Et puis tu as corrigé FCC. Kaka Namboko bako ki mate, bako zo biki rouge. Tala basala kaboui. Tala nenge banzela ekomi. Tala nenge Kongola komi kolia 3 fois par jour. Tala nenge Kongola komi comme ça. C'est ça.
Balinga qui va saper. Un aspect important dans la bourse, il y a gratuité enseignement chef de l'État. Kakabango FCC. Balinga qui va saboter yango. Heureusement, chef de l'État, à ça mon ensemble. Sans flatterie. Nous avons banque mondiale qui va harmoniser na ba konzamboka. Balobi mongo wana ba autorité à EPST va toucher yango le sous va gérer yango té. Balobi tika biloko wana mon. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Moussa, to komina yo. Moussa Mbao. Peut perdre. 2 minutes émission c'est lui. Non 3 minutes on va plus qui peut perdre maloba. To kende na lombango nyo surtout. Au moni bande ko nyo sacré oyo. Au sentir que ba meli ma belle ya vitamine ba na lo côté. Premier principe ça concerne onanu babuka. Les faits tout d'abord herba loba. Tu sais tout d'abord yo za juriste ngana politologue de formation ngana prophète na yo. Sur le plan scientifique. Yeba ngo keno forme lo so ke ali mabe font pe ali mabe. Forme ezalaki mabe na lolenge nini. Le président de la République Tshilombo a organisé la consultation na misolo ya l'État, na babatima ya l'État. Merci beaucoup. Elle a protégé. Parce qu'on ne peut jamais organiser consultation na lolenge salema ki sa misolo. Ça déjà il faut vraiment aux alamutu oyo oyebi gesso budget bien déterminé. Oui. Déjà tout ça qui dire que non eloko wana et ali déjà eloko ko espérer c'est défaut. Et puis na lobi bondeko oyebi nga très bien ndeko nga toyebani nde to sala ka ba débat ya maeli. Nga na ko sala débat na ba komba batuté. J'ai parlé sur l'institution FPI. Oyo ezalaki ko kambama à l'époque ça tombe bien que ezalaki président na oya parti. Oui. J'ai attaqué l'institution FPI qui est gérée aujourd'hui par... qui t'a dit que toi, tu as attaqué aujourd'hui sur la gestion, il y a surfacturation. Mais je t'ai dit oui, l'FPI par le passé aussi qui était géré par les vôtres, que j'ignore, que je ne connais pas, il est de quelle province. J'ai des éléments. Si on veut mettre sur le plateau ici, tu vas fuir. Mais ton lobera oui, j'ai apprécié les noms, tu vas comprendre, nous les politologues, lorsqu'on dit le système anocratie. Il faut pas comprendre. Oui, il faut pas comprendre. Pourquoi est-ce que tu es Toi, juristes, c'est des politologues. Oui, ça prouve suffisamment que nous sommes dans un système, il y a un régime l'anocratie. Merci beaucoup. Au moins, lundi prochain, une seconde. Au moins, Babou qui parle, Babou qui assemblée, Babou qui Sénat, en violation de la Constitution. Et Kobota parle, et Kobota gouvernement. Le gouvernement, là, ça serait un gouvernement trop faible, instable. Oh, Kobuka, et Kokokarosa, le loro mogote na mboka oyo. Yango mona kabiso na politologie. Tolobakango ke no. Merci. Sont les systèmes anocratie. Jean-Louis, on termine. Jean-Louis. Oui, nakanisi population na biso eza na besoin ya ba terminologie ya makasi te bande konanga bazo loba na plateau na yo parce qu'à l'époque on avait connu aussi macroéconomique et microéconomique mais nzungu ya Congomani etikala toujours vide. Je crois aujourd'hui ce que nous pouvons dire le Congo va mal. Na kolanda ba révélation de konanga junior wa pesi par rapport à banzelo eza surfacturé ndinga uti koloba mais c'est grave. On dirait gestion ngwa babalabala na mandat mokonzi moko biso to soutenir ka banzela ngwe ko sale makana Kasai pendant que na fin fond ya Équateur na fin fond ya Sud Nord Kivu ben kolobate sika abattoir ezalaka na bandundu alors que banzela ezate. Je voudrais terminer en disant ceci. Mwana mboka non ezali ba révélation yo pesi biso. Yo pesi biso ba révélation wana. Je chute en disant je chute en disant le conseiller lointain mokonzi mboka na yebisi bana mboka boye si le FCC cache était en train d'amener tout droit le Congo à l'enfer, il faudrait éviter que l'Union sacrée et à la paix conglomérat aventurier aux intérêts divergents parce que le Congo sortira perdant dans tout ça. Les lots sont que Tamboli n'a cité, au yebi situation tozanango, sont que aux misolo ils allaient dépenser depuis consultation jusqu'à convocation et à bas session extraordinaire. Et koka qui le lot sunga régie des eaux et à la capacité de distribuer maille.
na population ekokaki kosunga snel ndeko zwa stilo koma soki oza na ta ya koyoka te enregistre na telefone na yo okende kolanda yango bien na ndako. Ndeko junior IFF tolérance est-ce okoki koprotege ngai? Félix va faire quelque chose. Finalement ndeko toyaki koassiste na bitumba bandeko na biso ya PPRD ope baza perte de vitesse lelo na bandeko na biso ya union sacrée. Société civile. Société civile. Émission civile. Merci beaucoup. Mais finalement, plateau nous allait déranger na bandeko. Non, merci beaucoup société civile. Merci. Voilà bandeko Balandi. Toko na souka. Merci. Merci. Na regarder prochainement. Quelle est la vision? Union sacrée vision. Na ba plateau nyos soko tuni bandeko na biso union sacrée. Mutu moko ko justifier vision. Voilà. Merci beaucoup. Voilà bandeko Balandi. Toko na souka émission na biso elenge émission na biso yango ezaka débat démocratique. Tolobeli sima ya maleka ki na Assemblée nationale, la primature, la Sénat, le lobby, boza sono malobate bandeko Balandi union sacrée lobby face à difficulté à passer à population. Bolandi binomoko awa to retenir était bandeko nyos bazana souci était Congo qui ne liboso kasi to yebite sikanini ekobandela po était balobi était même na présidence kuna IGF sengela kende amona déjà ngezo kende mosolone dako kende d'abord na projet 100 jours misole bungi na o kuna etali kuna na Jekamine soki yokanga na Shabunda ba mbongo bungi ndeko pa relever awa keno nzela na kasa ba ngbasala misole dali ko bimaso ebele koleka donc passe na passe yango to lobi était union sacrée ya solo est-ce qu'on a espoir pour na passe ici dans la Congo bino mo tirer ma conclusion par rapport à ma réaction bandeko biso to kutani lobby mardi na rediffusion pe prochain rendez-vous lundi où les ali ko yana ba invité mususu pour na beta masola Congo pour ko na bota na bino. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.